Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'Or. Boutique Bijou d'Or Mossi Elengi. Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutunyo so ya kozwa occasion ya kolanda émission na ngana mukona lelo ngane kola bino ya Mossi na kombo ya Bijou d'Or. Na yeko sala bino mo émission mo mwa mukie. Ya mutunyo soto linga kosala business en distance. Omona ndeni na osala te. Mama Bijou lo bizala wana. Partagez vidéo oyo pona ndeko wana mususu ye pas ala posa osala business à distance akokarate. Aya koyoka ba inconvénient nango na ba malamu nango. Et puis Mama Bijou alobi lisusu nini? Na fait un vidéo yo zala wana otala ba publicité na biso ya auberge na biso eza na Matongi na Irebu A37. Mama Bijou alobi à partir à $15 ozwa place à kolala. Ya bien, ya kitoko. Quand on a lobby business en distance. Zala wana partager vidéo oyo point de quoi la mususu alingara sa la business à distance à kokarate amona ndeni na kubanda te azwa courage. Mama Bijou lobi nazo yebisa bino ba bien fait nango et puis ba mabe nango oso sala mutema te ko sala te. Partager vidéo nanga nazo zela yo ndeko benganga pona osala réservation à place na ya kolala donc na auberge na biso oeza na Matongi na Irebu A37. Mama Bijou lobi tozala na appartement ya chambre salon cuisine, deux chambres salon cuisine na chambre ya pamba. Nazo zela yo ndeko. Oui bandeko na ngai kande na uti koloba Mama Bijou lelo na eka to bekosola mwa mukie. Po ezala bandeko mingi balinga ata mususu basala business en distance. Ba ndeni bakoki ko bandate. Et puis yeba ba inconvénient nango te et puis yeba pe ba bien fait nango te. Yango Mama Bijou d'Or na eko solo la 3 points wana et puis liboso na solo la ba inconvénient à business en distance ndenge nini ezalaka et puis deuxième point na solo la ndenge nini mutokoki kozala ta mususu na ba employé na yo oui ko se comporter ndenge nini na ba employé na yo ndenge nini ko se comporter ta mususu na gérant na yo en distance. Et puis les sous nini na eto mekali na roye bisabino lisusu ba bien fait ya bato basala musala en distance ndenge Mama Bijou d'Or azalaka ba bien fait nango eza wapi na otali sabino mabe nango ba inconvénient nango ya mabe na otali sabino pe ba inconvénient nango peut-être ya malamu et puis na otali sabino lisusu comment okoyi ko se comporter vis-à-vis na ba travailleur na yo zalaka na bango tout le temps te parce que ce que monde na ba travailleur na yo tout le temps ezandenge mususu na mutu azalaka mususu 1 mois 2 mois na zala bino esika moko te mais boza bino moko comment na koyi ko se comporter na bino à distance yango eloko nini Mama Bijou d'Or na ye ko solo la na mukola lelo yo mutu olingaka business yo mutu oyebi ndeko moko basala business eza bandeko pe basala business bazo baluka kaka wana benga ye invité ye aya koyoka invitation aya koyoka nini Mama Bijou azoloba na mukula lelo et puis pona ko réussir malamu na ba business na biso en distance pona ko réussir na vie comment to ko se comporter yango Mama Bijou d'Or na yeto mekana nuko solo la ensemble na babone nanga o ba pesanga confiance o ba s'abonner na Bijou TV ba finela ngonga wana ya notification pona biloko nyonso tout Mama Bijou d'Or abanda kotia bozwa kango na facilité nyonso yo ndeko pozo talanga soki no s'abonner te en tout cas moment yango yo ba un plus na bino Mama Bijou d'Or naza nango besoin s'abonner finela nga cloche la notification pona ko soutenir ka musala Mama Bijou d'Or alobaka donc to bandina no na ba inconvénient ya musala o biso to salaka en distance. Musala o biso to salaka en distance ça na ba inconvénient ebele donc par rapport na mutu o za sur place. Soko za musika ba inconvénient ezali ebele makasi. Inconvénient mingi utaka nini? Présence na o lokolo ezana te ba travailleur na yo alors ça n'importe quoi alors ça la boye parce que yo ozati to bandina nous na musala peut-être ya bilanga
Ko inconvénient ya musala ya bilanga ya bato baza en distance baza musika otikele ta mususu bato ba gérer le ta mususu ferme na yo baza kolona yo zate baza kobuka yo zate ben inconvénient nango ezali ebele na sens que okoki koyebisa mutu okoki oza musika otindi mbongo ya ba traiter oyebisi bango lobi bolekisa traiter ata mususu na 5 hectares ba pe kolekisa traiter na 2 hectares yo tellement oza na musika okoyeba te otindi bango lobi na bango ta mususu ke naza te bomekala kobimisa bafufu bosala boteka bakosa yo na pete nyonso tout parce que oza sur place na bango te donc bainconvénient tokutanaka nango yango wana eza na bandeko mingi mpe batinda ta mususu bato na bango bagérant na bango bafamille na bango ke naza nanga musika tongelanga ta mususu indaku obana na ope kotinda mbongo tindaka mbongo nzoka ndeko wana gérant wana atongana na ye ndaku te gérant soko sengi bafoto aza pe capable ya okende kokanga bachantier mosusu foto mpe kotindela yo bainconvénient nango yango wana oza musika otindi ta mususu gérant na yo lobi meuble ndaku wana ngala za musika okende kosombela yo ta mususu biloko moko oyo ta mususu ya prix moko ya se opesi mbongo ebele ya osombela yo biloko la prix moko ya se inconvénient penza ezali makasi na musala oyo tosalaka en distance bafamille mingi donc bato mingi bazalaka aza na ye na poto ozwi okonfie bandeko na yo okonfie ta mosusu gérant na yo osombelanga ta mosusu ndaku akokende alie na ye mbongo wana nyonso to eza bainconvénient oyo esalaka ke bato balemba kosala mosala en distance okogere entreprise ndenge nini yo oza mosika nakopesa bino kaka ne mosusu na ka na ngai ndenge nga nazalaka naza mosika topesa nanu kaka exemple ya hotel oza na hotel na yo yo oza musika comment okogere yango parce que oza na hotel ben inconvénient yango ezali bachambre mosusu ekoki kozala nango bachambre eza vide bango bazokotisa na bango bato bayebisaka oki bato bakotaka te ben inconvénient yango wana okoki kozala na restaurant balambaka na bango biloko mais baoyebisa oke biloko elambamaka nango te nzoka bango bazoteka donc bainconvénient ya kosala mosala na distance eza ebele ndeko nanga soki ozala o motema te oyebi mpe kogere makambo na yo te komeka na yo kosala commerce en distance te parce que la plupart basala commerce en distance tokende kaka na baéchec il faut ozala kaka mama bijou ozala na molende ozala kaka oyo nzambe atinda mpo na commerce nde okoki koresir soki bongo te en tout cas mobulu ozala na bapartement ndenge biso tozalaka nango nazwaka nango bato en ligne bato balukaka biso na ba Airbnb moto afuti na ye ta mosusu réservation na ye asali na ye kutu réservation na ye moko en ligne afuti na en ligne ta mosusu mosusu afuti 2 jours mpo bato mingi en ligne bafutaka ba 2 jours ba 3 jours alingana na futa nanu mokie soki akomi kuna sur place asepeli ta mosusu aprolonger ndeko wana yo ozalaki na ye na contact te azwaki yo en ligne afutaki en ligne akomi kuna asepeli na ye na place donc ta mosusu aza na posaki abakisa baséjour soki ozala gérant ya malamu te oube gérante ya malamu te aoyebisa yo te mbongo wana otiango na poche na ye bainconvénient ya mosala en distance yango wana oyebi ke na chambre na bachambre nanga bato baza te me nzoka bato bazalaka donc bainconvénient na mosala oyo biso tozosala ezali ebele toke na kota bilanga bainconvénient ezali toke na bamaison de passage ndenge biso tozala baflat bainconvénient ezali tokei mpe na boutique bainconvénient ezali ebele vraiment na niveau ya famille na niveau pe ya travailler oyo toza kozwa donc mama bijou kosala musala en distance il faut zala motema parce que ata obenga bango chaque jour na caméra ata solola na bango chaque jour na caméra soko zaka na batu ya mabe baza aposa ko faire chier yo baza aposa ba kosa yo kaka donc wana ezali ba inconvénient ya kosala musala en distance. Donc na nyonso tuana ona uti koloba il faut kaka osenga nzambe mawa na ye akutanisa yo na batu ya malamu pona okoka kosala musala en distance soko ozala batu ya malamu te komekana yo te parce que tozalaka na ba a okozwa se wana et puis okay wana tobandi na ba inconvénient
pona bato biso bato tozala ata mususu na Europe ozala biloko ata mususu na Congo ba inconvénient eza ebele yango ndeko moko penza akanga na ye penza bisaka akende kovanda na Congo libela banda avanda na Congo libela musala na ye ezo marché kitoko parce que présence ya mutu eza important na misala oyo tozalaka nango na kini ozala biloko na yo na kini ozala misala na yo na kini yo mutu oye na poto oyo kovanda 1 année 2 ans 3 ans eza vraiment malamu te donc kokutana na bamakambo ebele mokolo kokende en tout cas ozalaka na déception au moins ke mutu oza na yo agérelaka yo makambo azala penza oyo nzambe atindela yo ye soki te mobulu ozalaka na biloko na yo na kini eloko eza malamu telemaka ta mususu chaque mois ou bien soko umeli ezala ta mususu 3 mois bayebaki oyaka malgré babanda koyebaki okoyeba bakoyeba pe jour au matin avion bayebi ke loko matin avion 2 jours 3 jours okozala na bango te so balimba kosa yo bakokosa yo kaka mais eloko eza kaka moi bien voyageaka kutanaka na bango obanda koyeba bato nazala na bango bazala malamu be malamu te mingi na présence parce que téléphone ekosaka biso sikoyo wana ezali point ya inconvénient na talisi bino tokoloba nanu ba bienfait nango ya mutu ota mususu oza ata mususu na bana oza na poso osala commerce mais moyen ya kodeplace ezali te oza na choix te okoluka kaka nini okonfie mutu ba bienfait nango ezali soki osalaka na yo kayu na yo na poto penza badobimisa mbongo na yo penza ya salaire kitoko et puis kuna mpe bazokotisela yo quelque chose oza lokola mutu moko olali na yo mais kuna mosala ezosalama bato bamona yo obimaka te bato bamona yo okanga na yo maboko mais quelque part bato bazosala mpo na yo wana ezali ba bienfait ya mosala en distance okoki kolala na yo pongi ti soki 12 heures mais bato moko boye oyo engagea bango balamuki penza 6 heures babandi musala oyo ta mususu yo oza nango na pongi ba bienfait nango yango wana oza komimona pasi te bango bazwaka na bango kaka salaire awa pe na poto ozosokipe na bana na yo ozosokipe na famille na yo ozosala na yo makambo mususu mais quelque part musala mususu ezosalama oyo ozali patron donc quelque part ozala na salaire na yo koto kuna peza okotisa wana ndiza ba bienfait nango ba bienfait à part wana en tout cas bienfait ya musala en distance ezati comment mutu okoki se comporter na ba travailleur na yo na gérant na yo en distance yango nde tozosolola parce que yango nde makambo d'abord il faut ozala autorité ozala autoritaire ote donc soko lobi non na etelemaka non il faut ozala mutu moko za mutu ya yo moko za déjà na discipline pona bango pe bazwa allure soko za na discipline te en tout cas musala na yo ekosimba te ba travailleur soki travailleur a sentir déjà que patron tam ça fana na biso patron ye moko za mutu abuzoba en tout cas ba osakana na o mala makasi donc yo mutu ozala entreprise ozali na ba entreprise na Congo ozali na ba ozala ba faire na yo na Congo o tozobenga ngwa donc ko travailler en distance donc zala yeba eloko olingi zala na position donc tiaka ba travailleur na place na bango et puis lisusu nini futaka bango bien futaka bango kozala na banyongo na bango te parce que soko zozala na banyongo na bango pe babanda ko bebisa bango pe babanda ko lia biloko na yo bango pe babanda ko teka biloko na yo pona ni ofutaka bango te il faut ko futaka bango bien ko pesa bango ba salaire na bango na moment o ekoki donc et puis il faut kozala na bango sérieux yo moko d'abord il faut yeba eloko olingi oyebi eloko olingi oza sérieux na bakabo ozo sala oza na discipline yo moko parce que yo moko oza na discipline te ba travailler ba ko sakana na yo donc il faut za la mutu ba di il faut za la mutu parole il faut za la mutu ya oza la discipliné il faut za la lisusu nini
oyeba eloko oyo yo olingi na betela bino toujours c'était na soko lingo réussir na vie soko lingo sala eloko moko esimba d'abord yo moko mutu il faut la sérieux d'abord yo moko mutu il faut ozala honnête na yo moko d'abord yo moko mutu il faut yeba eloko nini olingi ozala na souci à vie na yo oyeba ke nazo sala boye nazo tonga nazala ba moyen moko ya ebele te il faut na limiter ba dépense mususu pour na construire na sala musala nazo sala soko oza discipliné te plutôt en tout cas biloko na musala na yo ekende malamu te ba travailler na yo pe ba kozala na yo pe ba kosakana na yo po yo moko oyebi eloko lingi te ozala ba maçon ozo sala musala en distance il faut ozala sérieux ba maçon na yo ba sentir que tozwi patron moko be patron moko boye aza mutu a jeter ba travailler ba yeba position na yo te lelo tokoki koseka lobi na koki ko changer le yo atozala ka meilleur osala musala ndenga na lobaka na ba maison na ba auberge na biso kuno eza na matonge na irebu ata na groupe wana oza meilleur au travail ka bien mais il s'agit nazoyoka yo na yoki yo na mabe tam susu première fois na limbisi yo en tout cas deuxième fois na limbisa yo te ngana lobaka eloko ekangaka ngala ba travailler eza nini yo salelinga musala na ngai oyo ngana lingi ngala pesi yo mbongo na nga il s'agit yo musala ozo sala musala malamu te ngala yo pe kutokozala kindeko te une fois olongwe na société na nga otikalika ndenge batu nyonso tu bazalaka. Donc il faut ozala sérieux na musala na yo okomona oui bandeko langa il faut toyeba eloko nini tolingi il faut yo moko lingana na musala oyo zo sala pona batu mutu mususu pona batu oyo zala bango bakoka ko respecter musala na yo moko soki o respecter musala na yo te batu bako respecter musala na yo te yo moko soki lingi musala na yo te batu bako linga musala na yo te yo moko soki yebi eloko lingi te moyepe mutu ayeba souci na yo ezate d'abord yo moko il faut milinga d'abord yo moko il faut zala na discipline pona ba travailleur na yo pona gérant na yo be gérante na yo alanda lokolo ya malamu soko za discipliné te okomona ba travailler ba kosakana na yo to pesa kaka exemple ozaneti na ba auberge lokola biso tozana ngoboy yo moko patron ou be patronne oketa mususu Congo ozo ko s'embrouiller grave donc patron omoni ki a venu mobimba wana ta mususu bala basi nyonso tu ba jeune fille bazawana bazaya yo to bandana na bala mibali po ba papa mutu basala makambo abo ozana flat na yo okei congé yo moko zo vanda na kati ya flat na yo omoni neti aveni mobimba wana ba fille ba komi ya yo oya koti na 15h abimi na 17h mususu akoti na 18h abimi na 20h mususu akoti na 20h mususu abimi na 21h oya 21h akoti abimi 6h mususu eko remplacer na 12h oyebi eloko lingi te ba travailleur na yo ta mususu ba yebi ke na poto ozalaka marié ba travailleur ba obanga yo te ba travailleur ba kobanga yo te ba travailleur ba kotia yo na place te d'abord soko zo sala makambo ya bongo bango baza komona yo osilisi ki dignité na yo kobanga oyo bango ifale babanga yo ba obanga yo te parce que bazo mona déjà ba bêtise na yo na misu. Ba travailleur baza lokola bana na biso travailleur aza mwana na yo quel que soit âge tellement soko za travailleur osala ke palanga oza mwana atoza mama mukolo robenga ngai mama na signe ya respect donc travailleur sozo mona ona buzoba travailleur ako si la respect na yo travailleur akobanga yo te yo tonton moko yo tantine moko zala ba misala na yo ozana tina auberge na yo boye bazo mona yo tsa mutu bakata ba mona musicien o lelo ya kei musicien mususu ya lelo ya kei o ba to théâtre ba koti ba bimi o ba to boye bazongi ba kei ba travailler ba kopesa respecter kopesa yo respecter ba aussi la
somo wana ya kobanga yo baoloba ya bi o penza ayebi eloko alingi te lokola ye ayebi eloko alingi te biso nde tokoyebi eloko tolingi bakosala yo bambala suka bakosakana na yo mpona yo moko oza sérieux te yango mama Bijou nalobaka va tosala mosala malamu il faut tozala basérieux ou bien basérieuse il faut kolata ki sérieux na mosala na yo omona ekosimba il faut kozala discipliné oyebi ki nga na kei na nga musala na kei musala na tongo na koyi kotambola 20 heures ta mosusu avant basentinelle bakanga porte yo moko mikoteli bazokanga porte na misu na yo moko oza wana sentinelle alobake madame alinga abuzoba te madame na biso alinga bêtise te madame na biso alinga abuzoba te madame na biso aza mutu akimia bango mpe bakende ka bongo mais so bamoni kaka ke madame yango ye moko tya mutu bakata depuis ayaki mama babwati nyonso to asilisi alalaka na babwati batravailleur bape so respecte eloko loa te ezalaki ya komata na modele nini suka okende na échec mais so oza mutu moko oza na discipline oza mutu moko oza mutu ya balogique oza mutu moko oza mutu ya baprincipe ata obandaki na se nzambe akotombola yo parce que oyebi eloko lingi parce que oza na baprincipe parce que oyebi bit na yo ata obandaki lokola biso tobanda na 2 chambres tobanda na 2 chambres tobanda na critique ozobanda esika oza na fond penza te mais ozokotisa kaka mutu critique mais nayebaki eloko nazosala nayebaki oyo nini nga naza nayebaki capacité oyo nini nga nazalaka nango nalobi mbongo eza eloko pamba mutu na mokili malamu zala na mutu na mokili malamu zala na baprojet mutu na mokili malamu yeba oyo olingi mbongo eza rien après ça oza na baprojet oyebi oyo olingi oza sérieux ata ozalaki na mbongo moke zamba osunga okomata parce que oyebi eloko olingi eza ya bato bamama mosusu babanda ya commerce babandi commerce na ye na $100 mais omona kaka ane moko esili mama wana akomita mosusu na mwa $1000 na ye parce que ayebi eloko oyo ye alingi okoki kobanda lelo na bamillion obandi na yo commerce na bamillion tellement yo moko oza mutu aloyenge yo moko oyebi eloko olingi te oza na yo mutu moko boye bakoki kozwa bamemi okoto okei koto bamemi okoto okei koto oza na destination moko te donc ozosala commerce mpona bato bamona yo ozosala commerce ozosala boutique ofungoli boutique mpo bato balobaki intel azalaka na boutique ça se fait pas nga nayebisaka ndeko moko boye tozalaka na ye groupe mobe na WhatsApp kala bake kosala publicité soki ndeko wana amoni video nanga koyebaki nazoloba na ye bake kosala publicité na maison na boutique nanga ndeko wana alingi ayelanga critique vraiment mama Bijou boutique oyo naye koyebisa ndeko wana nalobi malamu kutu nazala na boutique moko oyo bino bozomona yango eloko te me nga nayebi ke eza eloko naofuta ndako nanga moins cher ta mosusu nafuta ndako nanga 80 mais na fin du mois nazo se retrouver na quelque chose par rapport bato bamona nga parce que ba boutique penza pona ozwa boutique ya malonga ya bien ta mosusu ebandita ba 300 400 500 komata tina ba 1000 ba 2000 ba inter na sala eloko ya prestige pona yo omona nga na sali boutique nazwi boutique nazofuta 500 nafuta travailler ata mosusu 100 na mois ta mosusu yokoma boyoteki na ota mosusu 50 siko na osuka wapi na sali boutique kapona sepelisa bino non nga na otambola selo ndenge nga nazotambola na osala makambu selo nga na osala makambu selo yo te na répondre ndeko na nga lobi boutique na nga ndenge omoni ezaki boutique wana ezaki na Balari na kwa ya Balari na face ya boîte moko boye mwana ya Kimbuta afungolaka odire kombo longo ezaka peka ba Kimbuta na face boutique on ebanda koteka boutique on ebanda kofuta moins de $100 na banda kofuta moins de $100 ta ba moni nazoteka mingi ba matisi lenga ekomaka $120 na banda koteka na boutique wana grave na ndo ça ba kermesse liboso ya boutique ezaki simple biloko mais biloko ebanda koteka ma donc nga pona ngai nazaki ke na okota mbongo na nga so na tindi ba carton otindi ba carton ole ba carton evanda na katikati ya banda ku bato bono teka bokele bofungolela nga ba carton ata ba fungoli boy
ata bofungoli boye bato bazoya kosomba mpona ngai nazoteka nga par rapport na ye na tiango bavitre banini epuis nazalaki naza mutu moko donc ndako ya kofutela en tout cas naolinga kobongisa yango mingi te parce que eza ndako nanga te donc na bande deja kotambola na eloko wana so nakei koluka boutique ya mutu ndenge kaka nakutaki na kotia couleur natie banini na vandi na kotia boutique na nga te nakende kotiaka yango nakende komodifie yango na likambo nini ndako yanga te donc nayebaki eloko nalingi ata bato bazoloba oh boutique ya bijou yango nde yango oyo epa na ngai ezalaki boloba na bino parce que moi je suis comme ça ngai naza bongo nayebaka eloko nalingi donc tozongi kaka na il faut yeba eloko olingi eza na bato mosusu bazalaka balandaka bavia balandaka miso ya bato na ofungoli boutique mpona bato bamona yo nzoka c'est pas ça bavia oyo ya oyo tozosala eloko mpo bato bamona bato ezalaka nango malamu te bavia oyo soki oza mutu ya bafere osangisi lisusu ke avant nasala bafere na ngai bien il faut bato basentir nga en tout cas okende na échec okende na échec mbongo oyo tamsu nazoluka mbongo na construire tina lelo nakende namona kaka mpona yo osombi voiture na yo soki ya 20 000 30 000 nga mpe nazwa 20 000 nanga 30 000 nanga naya kosomba voiture na kosala yango te parce que toza vision moko te na kosala yango te mpo bato ya mokili bamona non na kosomba voiture ya 40 000 ya 50 000 seki na 500 000 mpo nasomba voiture abongo seki na silisi peut-être bandako nanga tokotonga mais tellement le quoi nazala nous kotonga moi je m'en fous même voiture à 2000 3000 na otambola nango donc il faut na mutu na mokili ozala na ba principe il faut mutu na mokili ozala ka logique il faut na mutu na mokili oyeba eloko nini oyo lingi omona nzambe ako sunga yo toke na point ya batu nini oyo zana bango na Congo comme ba gérant comme ba travailleur avant ba pesa eloko na yo valeur il faut ba sentir que mutu tozala na ye patron na biso ou patron na biso mutu na ye zala ndenge nini c'est très important à fonctionner ndenge nini ndeko langa soko ozosala business ozala business à distance ozala ba travailleur na Congo il faut lakisa bango position na yo position na oyo ko lakisa bango yango bango pe ba memango soko lakisi bango position ya buzoba bango pe ba ko bakisa buzoba likolo ya buzoba olela ba commerce nange simba te simba deni yo mutu za mutu a désordre et simba deni yo mutu za mutu ya principe te et simba ndeni oza mutu a loyenge et oza mutu ke bato olinga toujours ka bato bamona yo comment ko simba ozotonga ndaku tina lelo sala ba folie mbongo tamso okende kosomba ba brique yo okende kosomba nango tamsusu saki ndeko nanga soki ozosala eloko il faut yeba eloko nini oyo nazosala wa okende nango tina suka conseil mama bijou do akolobaki ya kopesa kaka ba ko travailler en distance eza bien soko kutani na batu ya malamu mais yo moko pe mutu il faut zala na position pour la musala na yo ezala malamu ozala ka sérieux oyebi ke na kei Congo te mais chaque jour nazana droit il faut na solo la na yeba évolution musala nanga tokonga na ba caméra ba WhatsApp et comment okoyi ko petit la bango tam soit moi unité à $10 par mois $10 on ezalaka donc ba méga à $10 par mois au solo la na bango chaque fois olandela ra mouvement na bango leti biso to pesa ba sala groupe on pesa bango ba programme tout na butu na pesa no déjà ba programme appartement boy mutu akoya appartement boy mutu akokende appartement boy bazala nyongo appartement parce que mutu nanga ezo sala mama bijou lobi zanga mbongo mezala na mutu ango eza nini ezaka kokenda ba classe ya milai te mutu mususu abotama na ye azana mayela bokobotama il faut zala na mutu et puis les sous nini moi biki na ba commerce na misala nyonso tout et kontaka yekola yeba calcul pona ba gérant na ba travailleur na ba kosa yote yo mo mutu ozosala musala na yo il faut zala meilleur koleka bango eza lokwa tozana kati ya salon de coiffure ngai faut na yeba okanga suki koleka bino ba travailleur nanga omona salon wana ekokende mulai mais siko soki yo oyebi na osuki te tellement lokwa baninga surtout ba omoni ke bato bafungula ba salon de coiffure oyebi na okosala musala wana te olobi tenga pe fra fungula salon de coiffure ozui bato nyonso surtout bakosala musala baleki yo oyebi eloko te omona ekendeke nango musika te oza tailleur
yo moko il faut yeba kokata bilamba koleka ba élève na yo epesaka poids eloko yo surtout yo oza nango d'abord yo moko linga ozala meilleur koleka bango ngandi naza bongo biso na bapoto tosala ba ménage tosala ba misala na ba tosala ba misala pe ba nettoyage na ba bureau ya bato ngala zalaka meilleur koleka ba travailleur nanga parce que ngala yo na kokota na chambre na simbi boy na mona salité ba yeba kaka na kanga bango yo yebisa ngo lobo sukoli chambre na bien mais ngata na okota il faut na mona foti ngata na okota so bo sala linga video na badaka ko zoomer na zo benda na benda kaka na beba yebinga na benda kaka na sali capture pour na tindeli video place na mona o malamu te bobongisa parce que na yebi ngamo na yebi musala ya nettoyage et puis ngamo na za meilleur ngamo comme tu na zo ba na sala ba réservation ya bato bazoya na bato bazobima ngamo comme tu pesa bango programme bango mo kutu bakokaka ngate parce que nyoso te koma na mutu evanda parce que na lingi eloko nanga yango na ote kokuta na ba mama mo bemi ba mi ba lemisa tuna orem no tanga ba kombo la bonte nga bien bandeli ba congolaise na ba congolais balinga ba ya ndenge ka to linga ko étouffer biloko ya mutu ko étouffer mutu po mutu azala étouffer akima musala na ye ezaki na ba musu bando ose sanga ba réservation ya pamba yebi ke okende na ete ayebi ke okende kola le pa bandeko na ye mais azu akangiseli au place akangiseli au place po yebi ke so etikali 2 jours albazong selanga mbongo na ngai mais siko biso tozala na ba place muki yo okanga place na ngai 4 mois 5 mois et puis oui singa ote na okene lisusu te zongisela ngambo na meta on na kangela ki au place bato bazo benga nga bato bazo benga na webisa bonke na place te tu vois ba place ba biloko biso to kutana na ona misala mais tellement depuis na sina tia nini na ngai ke au pacing au salinga réservation avant pesa ngambongo sala ba vérifier na yo so ça a besoin de numéro gérant la repesa yo oza a besoin que le hôtel avenue wana ndenge ezalaka kende na yo tambola na eza avenir abatu ya mutu nyoso irebu A37 eyebali na ngo c'est renseigné na makambu na nyoso tout avant ngate ngoyo opesa ngai mbongo le mama biju kangela nga place boy donc ngana kangeli yo place bwana elingi koloba ke mutu akoya sima na yo ata yelinga ba million na kopesa ye place wana te parce que yo aussi okangaki eza bande komi baloba mama biju salela miracle na salela bango miracle te soki chambre salon cuisine ezate mama moko bende kolanga ya auti ko kinda linga place ya munene mais azu place ya munene te na bien en tout cas choix ezate mama na ngai mais na yebi ye bambula na bambula na yebi tozalaka na ye na mboka nanga mais na lobi na mama place ezalité pour le moment ka chambre wana oya mukie nde okovanda abi mama biju problème esatenga bimbala mususu lingo kende congé lukanga avant tokanga soko yebi sala réservation avant to luka ba chambre nene pona ozala à l'aise nakokai ko sala autrement parce que batu mususu bazalaki bon sikolo kwa mama chance kutu mama wana sepelaki aki avandi na na chambre na wana ya mukie mais azaki na à l'aise séjour na ye sili tia siminzela azongi bongo sikolo soki mama wana on alobaki tenga la lika chambre munela kei na ye tant maman na kei na ye après yo mtu lokangela ke chambre salon cuisine oya yebisanga te na lingi na ngai te donc le gola le pe bande ko na ngai après nga mama biju na zongi selo mbongo nyoso na osala na donc depuis na sina tiela ba on a bete la ba on mesanga lobi o sali réservation pa na kangelo place o boy ko na o annulé yo moko lobi ke o kende na o lisusu te en tout cas nga na longola 30% en tout cas depuis wana na koma bien na koma na kimia moto surtout ayebi ke mama biju sali réservation pa na ye a olongola ombongo ya wana ba koma ke o sala réservation pa na c'est ko kende pa na ngai donc na pona nini parce que na yebi eloko na lingi na yebi keza musala o déjà ba travailler ba leki 3 4 na baza soki 5 4 na gérante na bango ba baza déjà na il faut ba futama il faut baza la déjà payer bon yo sko yo kangela biso ba chambre yebi ke okende na hotel au sali mo 50 na ya avance au kangi chambre yebi ke pona kana faire chier mama bijou après 2 mois 3 mois bato bazo benga ba place ezate après na suka hotel na okende rate zongi sila mbongo donc tellement mama bijou nga na yebi eloko na lingi mama bijou na yebi bino ke il faut que la sérieux na musala na yo zala sérieuse netinga yeba eloko lingi zala meilleur na katikati ya musala na yo et puis au moins nzamba otia loboko ko sala ba jeter parce que wana za musala ezo futa bato
oyo tolongoli chômage na kati ya Congo. Tolongoli chômage na kati ya Congo. La plupart batu bazawana ezana mwana moko mwasi nazana ye wada ya teka bilamba la boutique abanda na tongo abandi ba nettoyage après akei avandi bandi ko teka biloko na ninga teka kawana alongoi pa ba parents na ye azawana ta msusu chaque fin so ba futi akataka mwandambu mbongo atindeli mama na ina papa na ye baza ko vivre. Bongo siko batu baza bongo bazana ba parents na bango bazolesa moko kutu azana za mwana mobali azana mwana na ye aya kovanda wana tika mwasi na ye na mwana na ye epai ya ba parents na ye. Donc il faut zwa mbongo na fin du mois pona alekisa wana pona mwana wana na mwasi na ye balia place ya boyo ezoko lesa batu place ya boyo basambela toujours mama bijou kende liboso mama bijou fulama batu batonda bongo siko place ya bondo c'est senga ba je tellement naza sérieuse na eloko ngana lingi na mona ki musana biso so kende malamu tuka ndeko nanga soko lingi ko sala musala ezala en distance ezala oza sur place yo moko mitala naza capable ya ko sala eloko ya ko zala ngai moko nazala patron ou bien patronne. Est-ce que naza na ba rang wana il faut qu'on mitala parce que ça na batu mususu oza na rang ya ko zala patron mais oyebi rôle na yote oza ko s'embrouiller devant ba travailler au mama bijo la bi bazala lokola bana na biso ukei kuna bazomona mama ngo ya biso mutu na echa mutu bakata bako respecter yoti se ba respecter un mois 2 mois yebaki troisième mois se ba meki ko tester yo ba moni ki mama ngo azana mai en tout cas musala na o ekende na échec. Eza pe na ba papa mususu bazala ke azana biloko na ye akomi na eka akobimana ba travailleur ye akomi na eka akobimana na ba travailler d'abord déjà soko so bimi na ye akobanga yo te yo zala na yo oza marié na poto kende au théâtre nani ozana eloko moko boita mususu boutique ta mususu nini ozwa mwana mwasi ateka na boutique wana komise makangu na yo. Est-ce que mwana mwasi wana asala musala normal asala musala normal te parce que ayebaki o ezeloko ya makangu na ngai. Donc tant to sala musala en distance il faut biso moko to zala rassurer yo tonton yo papa kiti oki kokuta ba travailleur yebande nini ya ko se contrôler yo mama okei kokuta ba travailleur na yo c'est contrôler malamu zala na position ya malamu pona bango pe ba pesa respect ba pesa eloko na yo respect ba biloko mingi eza ko tambola te ezo uta vis-à-vis na ba comportement na biso moko ba kolo biloko mama bijou do alobi pona ko réussir na vie il faut ezala yo moko ezala sage. Sagesse ou est très important dans musala. Sérieux est très important dans musala. Limiter ma dépense na oso sala na no eloko na no komi place il fallait komater. Soko komi place il fallait komater. Diminuer ma dépense na yo. Pesa priorité na eloko oyo yo ozo sala au mona ekosimba. Biso to bandai na 2 pièces. Lelo nzamba sungi to na 7. Bientôt to koma na 8. Si ndakwana esila tokobimisa ta 16 chambres nano tokomite comment tokosambrouiller te parce que tozana nous na katikati kutu te tozana on est bandela musala donc yango wana moyen to sambrouiller ezate tema lokola to yebiango nzamba kosunga kaka tema to lokola toza sage nzamba kosunga kaka na travailler na batu na en distance na lakisa bango ki sagesse nanga na lakisa bon ke boko sanga tenga na yebi mingi et puis koyeba mingi na mokili c'est très important mama bijou lobi faut kolinga koyeba mingi nga na yebi trop yo moyo ko sanga ezate parce que na yebi mingi boye ko vanda ka boye na tindeli bino mutu comme visiteur yo pe mutu mo so linga tinda o lokola visiteur non sala nanga OK na ota msusu mingi ezala OK na e congé na ki aza espion na ngai abana otala ka abana wana ndeni bazo travailler chaque jour na zo ba rapport et puis ba client nga mingi o bayaka bazala toujours tamsu ba pesa nga ba rapport ou bien na ko luka ka mutu mo na Congo kuna na lobi na pesa na 2 jours kendo vanda neti na oloba ke o commander na oloba ke o réserver chambre boy vanda na 2 jours te na comportement ya ba travailleur nga so oza bato amabe c'est bokoti sara bato mutu na okanga bino donc na yebi trop
tokutani pe na baku ebele tellement tolinga musala yango en distance, on n'a pas de choix. Maman Bijou lobi musala en distance, so okutani na bato bien et ça meilleur parce que na poto on continue vie normal. Mais quelque part ozo kotisa. Tu vois au communauté na double vie. Vie mususu na kit bazo ko gérer leo, vie mususu na poto oza ko gérer yango. Tellement ce qui peut poto yango ezala oza na bato lokola ba maman Nadine na poto. Menga Bijou na za na vie awa. Mususu na fungoli biloko mususu bazo gérer lenga. Na komi siko ko tambola na contrôlaka. Mais siko na poto eza un peu difficile. Mais na kini kuna so kuta ina mutu malamu. En tout cas, okoki na ko sala musala en distance, pourquoi pas? Ndeko ozotala ngai. Mais yo moko nde il faut zala mayele, zala sage. Ozande kwa mwasi lokola ngako kele ko sambrouiller te. Ba travailler ba monaka o lelo likango akotia, lobi likango akotia. Soko za na o célibataire. Vanda na yo, mukolo la kisa ba travailler na yo mutu na kati ndako na seke yende mutu bo vanda na vie na o mobimba. Lelo ba moni Antoine, lobi ba moni soki Tommy, mususu ba moni soki komboni, tala ba kombo, bon si la valeur, bon si li sa yo valeur. Ozale le côté ba banga yo te. Na miss no we ba banga poza patron na bango, mais soko kei, bango na bango banda ko beta li solo. Patron na biso na sérieuse te, tonto wana kutu tonto wana keba omona. Travailleur bora comme le maman na linga kayo na sepelaka non ndenge ozalaka osani yo papa ozana na musala na Congo ba travailleur nyonso tout na lingala babenga baboyi bana misala parce que ça kombo mabe bana misala baboyi eza ba kombo mo malamu te meza kombo to benga ba na Congo wana bango nyonso tout ba komi makangu na yo okomi ko sala bango ba tour. Ma paix se respecte. Baso mona ningo zo sala ba bêtise na misto bon respect aux alatin et puis on on a sala ke loko nange marché te. Muto azo sala la yo musala yo zue makangu. Alors te la boa na ko parce yebi ko za makangu na ya ko liambo wana na ko po yebi ko za makangu na donc yango wana bande konanga avant ya ko sala eloko yo moko il faut za la sage. Yo moko eba eloko lingi, yo moko il faut za na position moko ya malamu, mayele za la ka il faut na kene ba université belete il faut za la mayele. Oyeba mwa muke kokoma, oyeba pe ko calculer pona ba tuna yo ya misala ba kosaka yote. Sala makasi oyeba mingi koleka bango. Oza la meilleure koleka bango ekosunga yo. Kokende te bandeko nanga, partager vidéo oyo. Soko s'abonner, Maman Bijou lobi biso topesa aka ba conseil, s'abonner finango ngawana ya église, pa biloko oso tubanda kotie komela ka na facilité nyonso, partage na yo nde Maman Bijou do azana ngo besoin, bo soutenir musala oyo, chaîne na biso ese wumeli, tozana besoin ba abonner koma ebele puis soki ezo tala ma mingi, ba kozongisi la biso ba publicité na kati ya chaîne parce que YouTube alongola ba publicité. On ne sait pas pourquoi tout ça fait des démarches, mais ceux qui va vidéo la mingi yemora ko proposer pour nous zongisa ba publicité na kati ya chaîne oyo biso to lela na kati ya YouTube te mais to komisa kaka message tout ça la kaka publicité ya auberge na biso oeza na matonge na Irebu à 37 Maman Bijou le bolingo ki eno congé na ki tozala na adresse kaka moko kuna nde ekangi masolo et pas na biso super témoignage à kitoko batu bazana ke ya bien atozana on a famille te ko se déranger te kuna okuta na ba famille na yo ba publicité na biso ezana na suka awa tala ba publicité puis numéro na ngana tsaka on a suka kuna en tout cas na ko taper numéro a likolo bengangai osala réservation à place na yo okozala jamais de si Maman Bijou lobi ozana posa osala musala no à distance zwaka makambo ngana lobi tiango na misala omona ekeli na ngo malamu et puis senga nzambe akutisa nsona bato malamu parce que so ozwi bato mabe en tout cas osimba mutu na musala nyonso na bilanga bakosaka o ba flat bakosaka o boutique o restaurant bakosaka bato Congo penza ya sérieux bazana baoka à 3 sala makaso zwa parmi les 3 wana na lingi bilo bingi bota ba publicité la biso pe to kutani ngala sima bye.
toza na erebu bato minene bayaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge hôtel mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia wayaka nde bozomona eza epa mwa ya poto tika detika mama bijou toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyi okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve mpo mama bijou mpo mama bijou kitoko wapi mpo mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na tv eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya mai te toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozwaka yango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu a 37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa deodorant na yo na poto okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu a 37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu a 37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu a 37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu a 37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharge telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko
oza na posa kosala mutu kado yo oza nango na poto contacte mama bijou na numéro wana